mbutu mbutu pasi pe mawa la famille bokota nanu bokota la famille bokota awa penza makambo ya bien makambo ya goût makambo ya kitoko ezali makambo moko ya bien otobetelaka masolo bandeko nanga makambo si ekoti ba dossier ya sika esi ekoti kanenge tolobaka na Congo na biso tambola na yo mokili bandeko nanga omona na yo makambo ezaka bongo lelo toyeli bino mama na biso Lor Mbongo ebele ya bato toyebi ye aza musala nzambe ya tongo abanda vraiment koyemela nzambe na kibo bomwana nyonso en tout cas nzambe apona ye mama na biso Lor Mbongo aleka na ba situation moko pas possible mais comme nzambe azaza na ba bolingo bandeko nanga eyaki kosala keno lelo oyo na Congo na biso lelo o na mboka na biso kombo ya mama na biso Lor Mbongo ekomi kolobama ebele ya batu lelo bakomi kobeta masolo na kombo mama Lor Mbongo ebele ya batu kanenge boyebi bazwa lobiko na nzembo banzembo ya mama na biso Lor Mbongo batu mosusu pe bayebi nzambe na nzela kaka ya nzembo ya mama na biso Lor Mbongo lelo oyo kisongi officiel amemeli bino mama Lor Mbongo nini ezoleka lisusu pourquoi ba titre aboye tant déjà batunaka biso toujours mama pourquoi ba titre aboye nalobaka toujours soki makambo eza ya bien soki eza makambo moko ya kosepelisa soki eza makambo moko osala biso nyonso bien tokoya na ba titre kitoko mais soki eza ba makambo moko que non ekoya kolelisa biso en tout cas la famille choix ezalaka te bomona biso kanenge bomoni na ba titre ya bongo lelo na ekobeta masolo ya mama na biso Lor Mbongo bandeko nanga c'est parce que ezosala nga pasi pe mingi na motema eza makambo moko esalinga penza moi bien te alors nalobaki nakoti kovanda kanga moko te ekozala moi bien na ye na partager na bandeko nyonso ya kisongi officiel to partager to yeba ndenge nini tokoti kosala na situation Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Voilà. Moi sensibilisation kandenge ezalaka Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien Gavker ayeli biso ba solution moko kitoko Gavker ayeli biso ba makambo ya kilikili pe ya kafu balobi na Gavker bika na yo libela balobi na Gavker okosimba na yo mwana balobi na Gavker okozongela taille na yo kandenge ozalaka mto taille S na système moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Surtout bienvenue na chaîne Abisso, bienvenue sur Kisongi officiel, bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na balandi nyonso ya sika. Kane to loba chaîne Abisso ezalaka kombo nango Kisongi. En tout cas bandeko nanga awa nde to salaka Kisongi pas possible.
awa ezalaka kisongi mata kita. Donc yo soki olingaka na yo kisongi te, en tout cas yo kaka kande na lobaka toujours kisongi na biso ezalaka teke kisongi moko boye ya koya kofinga ka batu, ya koya kosambwisa ka batu, ezalaka ya ndenge wana te. Mais ezalaka kisongi ya koyebaka mwa makambo ya batu, ya koyebaka nini ezoleka na ndenge moko ya bien. Je suis sûre et certaine que ebele ya batu bakoya kofinga nga awa mama yo mama mobimbo vandeli ka kisongi na yebi me bino pe bolandaka bolinga kisongi toza ebele otolinga kisongi la famille ezalaka bongo. Alors on sait que la batuño so sika to s'abonner na chaîne na biso kisongi tango to s'abonaka bongo to tiaka pe ba j'aime na chaîne na biso tango to tiaka ba j'aime plutôt et ça la kateno ba vidéo na biso ezalaka moi recommandé na ndenge moko ya bien. Tango osala bongo kobosa na pete osala partage na bandeko na yo ba camarades na yo famille na yo et kosala biso malamu mingi. Donc tito sila to silisa plutôt mois oyo ya août et kozala bien to totaliser au moins quand ndenge ezalaka 4000 abonnés et kosala biso malamu mingi. Voilà. Lelo kisongi officiel amemeli bino Mama Laure Mbongo. Nini ezoleka makambo nini lisusu ezaka makambo ba prophétie ebimi lisusu to Mama Laure Mbongo cette fois-ci aye lisusu ko répondre to ezandenge nini ebele abatu tolanda déjà ba réponse ya Mama Laure Mbongo, ebele abatu tolanda déjà ba prophétie oyo ebima na kombo surtout ya mama na biso Mama Laure Mbongo. Mais lelo oyo kisongi officiel amemeli bino makambo prophétie te toye ba congolais balobi te. Ndenge za boye tomoni concert ya pasteur Mike Alambaye na stade des martyrs, tomoni concert ya papa na biso Moïse Mbi na stade des martyrs. Siko tolingi pe tomona côté ya basi pe na côté na bango babeta concert. Et la plupart des Congolais na batu o nyonso ya basi baponika Mama Laure Mbongo balobi bazana posa ba Congolais bazana posa ya mama na biso Laure Mbongo pe aya kobeta concert na stade des martyrs. Tomoni déjà ba affiche ezana ba tebele déjà ba tietie ba affiche que non ndenge za boye Mama Laure Mbongo azopesa date na ye po na stade de martyrs. Kana ba affiche wana ka ndenge zalaka biso tokotaka na mozindo. Soki mwa makambo déjà bandi na nungu en tout cas tolalaka te. Tolalaka penza te parce que kande boye biche na biso eza chaîne kisongi tokotaka pe na mozindo ya makambo nyonso tokendo yeba nini ezoleka. Est-ce que mama na biso aza au courant? Est-ce que ye pe akosepela koya kobeta concert to ezaka batu biloba bandeko nanga eza makambo eza penza makambo moko ya somo makambo moko ya munene. Bon, de l'autre côté kana ba fiche o ezobima toye komona pe bandeko mosusu ba ekoloba keno ndenge za boye. Est-ce que tango loba bongo Mama Laure Mbongo akendo beta concert na stade des martyrs? Est-ce que bokanisi ke Mama Laure Mbongo akokoka? Est-ce que aokoka penza koyemba na stade des martyrs? Yango batu mosusu bazotuna. Congolais, Congolaises, partout aux alikota biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku. Ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.
moi sensibilisation ka ndenge ezalaka na système ya bien na système moko kitoko la famille bamapango ya koteka yango oyo bamapango ya kosomba yango oyo sombela bana na yo lupango la famille ekozala malamu mingi nga nalobaka toujours et encore ntango okosomba lupango bongo eza na bato mosusu peut-être na bafamille na bango bakufaka na bango na ba 60 ans yango omona bato mosusu biso na famille tokufaka na ba age kingandi moyen tosomba eza te parce que tokokufaka mais il y a aussi d'autres personnes la famille ka ndenge ezalaka na système moko bien omona bato mosusu bakufaka na 60 ans 50 ans peut-être de ton côté nzamba kosala différence ya makasi omona kino peut-être que na côté na yo okokufaka na 60 ans te peut-être okende ti 90 ans yango ezalaka toujours malamu sombaka mwa lupango tomonaka déjà mindele soki azokola l'âge déjà de 30 ans la plupart ya mindele omona déjà akomi koplanifier futur na ye aokende na ba hospice de vieillard ake kofuta bambongo mpona koloba keno ntango na okolaka na koyaka déjà kovanda me biso bato ya mwindu ezalaka mwa pasi biso totalaka ka ya lelo tolia tomela tosala bavoyage kilikili me tobosanaka lobi yango bomona bato mosusu omona azalaki na mbongo ebele me ntango akoli akomi kolala libanda bana babwaki ye libanda pourquoi parce que bana bayebi ke tango papa na biso azalaki abando simba mbongo mais asala na mbongo eloko ya malonga te yango bamapango eza nango $350 ya pamba oza na mwa lupango voilà ebele ya bato baomituna eske mama na biso lor mbongo akokoka to akokoka na ye te koyemba na stade des martyrs la famille bato mosusu balobi akokoka na ye te bato mosusu balobi akoyemba bon kande nalobaka soki bato baye na bapropos il faut kotalaka yango na baplace nyonso totalaka yango na baplan A plan B ekozala malamu mingi bon premièrement koyemba na stade des martyrs eza nango na problème te mais il faut sponsor azala toyebi ke mama na biso lor mbongo aza na bambongo mais bambongo pour que concert wana ezala penza kitoko ekozala bien mwa basponsor ya bimisi mbongo bato mosusu mpe de leur côté babimisi batia bamakambo nyonso en place ezala kitoko parce que concert ekozalaka te keno tolamuki na ntongo biso wana na concert non kolata na ye il faut ezala bato oyo bakobanda obina il faut balataka bato wana mpe il faut kofutaka bango bato oyo bakobeta bainstrument bien ke aza déjà na bato oyo babetelaka ye bainstrument mais jour wana ezalaka jour ya minene ezalaka malamu mingi boza na mwa bato mosusu ya extra parce que peut-être okoki kozala na mutu moko abetaka na ye drum mais jour wana abeli moyen aya eza te quand même soki boza na bato mosusu bokolela na bino te ekozala mwa bien à part ça quand tomonaki podium ya papa na biso Mike Kalambai ndenge abetaki concert tomonaki podium ya papa na biso Moïse Mbiye donc déjà kodécorer ka podium wana eza mbongo eza te keno eza mbongo te eza mbongo do makambo nyonso ka ndenge bomona kuna eza mbongo na mbongo premièrement kobeta concert eza nango na problème te na stade des martyrs mais nani akozala sponsor tango bobimisaka baaffiche wana koloba keno mama lor mbongo akobetaka la mingi ta obeta concert na stade des martyrs est-ce que bino nde bokozala basponsor ya concert wana to bolingi ka mama lor mbongo akende obetaka concert parce que toyebani biso bakongolais tozalaka somo tozalaka munoko biso bakongolais tozalaka somo tozalaka munoko ekozala kutu bomonaki concert wana biloko ya malonge ezalaki te bomonaki podium bomonaki kutu bamikro ekozalaka pasi mpe mawa biso bakongolais tozalaka bongo koloba keno eske mama lor mbongo akokoka koyemba to akokoka koyemba te bandeko na nga ezaka pasi biso nyonso toyebi mama lor mbongo nga nalobaka toujours ata oyo tomonaka bapaster minene atelemi na chere azoteya ezalaka bango te ezalaka nde nzambe parce que kotelema kaka na miso ya bato babiso oyo ka baémission tosalaka live 50 personnes ezolanda yo oyebi ke na 50 oyo nayebi te
pasteur nanga pe aza, papa nanga pe aza, président mboka na biso pe aza. Ebangisaka biso déjà. Mais que dire na pasteur azoteya na église oyo eza na 500 personnes, 600 personnes, 1000 personnes. Soki eza nzambe te okoka na yo koteya te. Mama Laure Mbongo banzembo ayembaka. Ayembaka ngo pona lokumu ya ye moko te. Mais ayembaka ngo pona gloire ya nzambe. Yango ayembaka. Donc, comme ayembelaka nzambe, comme ayembaka pona lokumu ya nzambe, ekozala nango pasi pe mawa te pona ye ayemba. Aza na mungongo kitoko, aza na mungongo moko bien. Et puis elo mosusu biso tobosanaka eza que tango ba organisaka ba concert bongo eza te ke ka bango moko nde bakoyemba 6 heures du temps nyonso te. Il y aura des invités. Ba ope bakokota pe bayembi. Ezalaka pe bongo. Eza te ke non ekozalaka bango na bango ti concert ndenge kobanda ti ekosila te. Ata soki ekozalaka ye Mama Laure Mbongo déjà ayembaka. Kobeta concert na Stade des Martyrs pona ye eza nini. Aza mama moko déjà ateyaka. Ateyaka na ba église munene. Azoteya penza koteya tolobaka koteya. Au-delà ya koteya, Mama Laure Mbongo abetaka ba concert. Ayembaka déjà tomonaka ndenge ayembaka. Donc koyemba na koteya Mama Laure Mbongo pona bandeko o bazomituna eske akokoka. Na ebite kokoka na ebino wana bootuna eza na sens nini. Parce que na yebi que s'il s'agit à koyemba, mama na biso akoyemba sans problème. Akoyemba penza kitoko, akoyemba penza na kitoko nyonso. Mais soki peut-être bino bozana mituna na bino na bandege na bino. En tout cas, je ne sais pas. Côté organisation P, oh boye. Ekozala malamu mingi mama na biso azalaka ndenge ezalaka na système moko bien na ba sponsor oyo ba ko sponsoriser surtout concert na ye soki concert na ye il faut esalema na Stade des Martyrs ekozala bongo. Et puis elo mosusu kande na lobaka na chers compatriotes eza na babilo mosusu bandeko nanga eza te que non parce que le pasteur Moïse Mbi asalaki le pasteur Mike Kalamba asalaki il faut pe ba sœur baya. Oyo eza compétition ya mokilité mais eza makambo nzambe. Makambo nzambe totambolaka nango par révélation. Soki nzambe yembo kwa lobi ki non c'est le moment, il faut bosala boye, bakosala. Mais soki nanu nzambe alobi te, bakoki kosala autrement te. Ezalaka bongo makambo nzambe batambolaka te ke non parce que mutu tela te yaki ngape dimanche ezoya kuna na koteya. Okoki kokweya na église. Ezalaka bongo. Yango ezalaka toujours malamu kolandaka nini Saint-Esprit azoyebisa yo, nini nzamba azoyebisa yo. Yango tomona bato ebele bakweya. Pourquoi? Parce que alandaki mutu kingandi. Mais bato mosusu lelo bakie liboso. Pourquoi? Parce que baolanda oyo Saint-Esprit azoyebisaka bango. Yango na ekosenga bandeko na nga nyonso. De partout olandaka kisongi officiel kandenge na lobaki na ebandeli kisongi na biso ezalaka kisongi yako ya kofinga batu awate yako ya kosambwisa batu awate mais ezaka kisongi ya obetaka masolo ya batu yako corriger place oto mona keno batu mosusu ba osala mabe tokoya na pete nyonso toye tosololi tozongi na nzela ya bien kandenge ezalaka. Donc to tiaka na mutu makambo nzambe bakendaka nango te ke non parce que mutu tela sala kinga pe fona sala te. Makambo nzambe totambola kanango selon oyo nzambe yemoko alobito ayebisi biso. Congolais, congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba.
na 350 $ ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.